départ de la jet set. En fait, c'est pas ça qui moi clairement au cas capo tous les garanties là yo. Non, elo ezaki na ngote, elo ezaki te ezaka ke ngonga ebeti. Les padres père nanga na pesi ba moto classe azali wana papa nanga donc avec tous les respects. Voilà vraiment papa nanga moto salanga tina telemina yo boye ezaye. Vraiment. Ba te belé ba leki ba sali ba mission ba lobi ba n'importe quoi ritsa lobi boye non. Biso ba congolais photo mécano ko changer. To meka ko changer ba coronavirus ye silisi ba. Vraiment ba mentalité na biso. So moto lobi eloko te ko linga te ça la émission moko bolo ba. Émission wana na sina kanga déjà ba douana biloni wana. Ko meka ko douter o ça na émission moko vraiment bazaka ba chroniqueur kaka ezaka ba chroniqueur kaka na yamboka na biso nde ezala ko sala émission tsepe na titre moko boyo ritinzela alobi ku lo moko te $30,000 o ritinzela sali bono to tika vraiment makambo wana so mutu alobi eloko te kolinga te oya ko sala base na yo na kombo ya mutu non eza bien donc yo sengi no faire $30,000 non nga ezaka ke na bengaki papa na bino papa na mo lokana ina sala eloko carrière solo soki okosoutenir nga papa ta reponda nga non eza ndako na yo place okei so omoni ke esimbi te okozonga eza ndako na yo faire alobe bongo oui wana papa na nga naza na bamessage na telefone tosololaka tant mpe eloko ebimaki afélicité nga nga naza soldat na Yeriti Nzele Madine Ferregola vraiment naza créé par Ferregola donc mutu moko ta kolinga kota asala neti babiloko moko boye biso tosalaka soko olongo ifo bebisa réputation vraiment nga na Nzele nano mwasi fo natambola no na badoiture vraiment avec l'opportunité bele faire appeler ça que la carte ya groupe mwasi moko vraiment mwasi moko dirigé donc tellement baloba maman ça ramutema munene donc le padre tant appelle ça que déjà makambo wana yango mon ka jabo ko bimaka na porte ya rosota mais faut bima pena na porte de sortir ah oui nga na ko bima na fenêtre te na bima pena na porte na soli na papa bisinga non ba bonne chance mais ce qui eloko moko boezo manquer benga nga na ko aider wana za père nanga 7 ans na mouvement na yaki wana vraiment na yebi kutata ba makambo kutu ndenge bakendaka na ba guitare pe ko ba tanga pena na ligne boy siko esengoni nango ezalaki nalikaka na TV na banda koloba non c'est vraiment tous les musiciens bautaka na ba mouvement par exemple na nga esala bien donc papa za papa tozo ba papa teka o aboti yo vraiment pas aboti yo na yemba yango ya cheta tambwisanga bamboke bele sud nord est ouest tozo balukaka poeza baba lula zoto ezoluka mbongo balula yacheta tambwisanga bamboke bele kuko préféré kako di matin au longwa orchestre tant quand ma solo ya album la bino komi pembe non moni nzambe nanga sala mokili na eloko eza tana ezalaki pena ngonga na ngai ebetaki ngonga betaka tango da faire ça dans la studio vitinjel wana pendo tie tout moko boy parce que si qu'on le dit dans la langage que moi yo ça pas moko kanga ki pena animation parce que même bakunzardo bazongi na bango yo de choses aki de wana pena maman c'est animation pena na 4 jet set mais rythme nzelo surprendre maman faire rigoler faut passer tata mwandam ouais cela qui passe et ça là il passe mais to sala ni za makambo eza destin tu nyonso na mokili na destin na ye ngonga ebetaki nga nzambe alakisa nga vision na yo non bokabwana na musique mais na molimo nzambe alakisa déjà nzambe alakisa nga déjà okuti nzala banga telo moko te atie pena okotia libaya minute na animation ye patie libaya na animation na minute so pena na ndenga mabe te na minute so pena na ndenga mabe te na ndenga animation eloko nanga pe tie pe mbutu franchement ba arindo na la suite live à garçon Paris balobi yango venga ba bi ezo ningisa mboka vraiment ya eza pena eloko moko boye ye pena na mopepe nango na pesi ba kriyo ya bakilelo ndumba fani na mobile ne privé client ye akoteka o eza ba réalité to mona na mokili basi bomona mibali bokotela ngate basi botala mibali bokotela ngate mibali batonda kate ato pesi efumbwa mwamba nguba akotonda te le premier le 15 libala bosembo tokoti le 20 abandi matata alingi azwa salaire raison si je vis dans ce corps ce n'est plus moi qui vis car Jésus en moi c'est l'espérance de la gloire je peux vivre sans toi loin de toi je suis perdu je veux être ta demeure oh oui pour toujours entendre ta voix
recevoir encore aujourd'hui. Moi, votre homme, la servante, HM Maman CC de la presse congolaise. Un grand merci à la grande équipe technique qui m'accompagne pour la récit de cette émission Exclusivité News. Merci à Déo qui est derrière la caméra, la prise de vie. Un grand merci à Barési Bazabel Homme. Merci pour cette opportunité, confiance. Un grand merci à Babonné, à Bissobo. Continuez pour s'abonner. Babi Exclusivité News. Maman CC, la rabino ma solo actualité comme d'habitude. Je dis un grand merci à mon vieux. Et donc, nous sommes l'intouchable et pourquoi pas à celui qu'on appelle Michel Toutonda, garçon playboy. Merci à toi, Michel Toutonda, qui me suit depuis Turquie. Un grand merci à celui qu'on appelle la diva de la presse congolaise, Reine Mekanda. Merci vraiment, vous êtes tellement ébélé de bosser la exclusivité news. Mon émission est la ramener d'actualité ou la source. Voilà, sur ce plateau, je ne suis pas seule, je suis accompagnée avec un grand animateur de mon pays qui fait la fierté de la bonne musique congolaise. Donc, tu es bien, Bisika Outi, Akutu Moutou Oyo, il a représenté. Il y a son amour na Betakara. Banangou Bakakabou, Bana prendre la plateau, il s'agit de Rit Manzele, toujours bien habillé, à qui j'ai dit bonjour, bon dimanche, Rit Manzele. Ouais, bonjour, bon dimanche, bon dimanche, na Yopé, donc. Bien habillé, en forme, toujours. Hein? Yeah, merci. Bika Marambo est la idéologie toujours. Il y a Wenge. État d'esprit. Wenge. Papa Wenge, bon, mais ma idéologie. Vraiment. Ritinzele. Pour surprendre Bisso, tout le monde a un Ritinzele, on a une opportunité belle, pas je suis de nuance. Tout le monde a moi ma solango. Départ de la jet set. En fait, c'est pas ça qui. Moi, quand moi, Clomo, Capo, tous les grands là, yo. Non, elo ezaki na ngote, elo ezaki te ezaka ke ngonga ebeti. Les padres pères nanga na pesi ba moto classe azali wana papa nanga donc avec tous les respects. Wana vraiment papa nanga moto asalanga tina telemina yo boye ezaye. Vraiment. Ba te belé ba leki ba sali ba mission ba lobi ba n'importe quoi ritsa lobi boye non. Biso ba congolais photo mécano ko changer. To meka ko changer ba coronavirus ye silisi bat. Vraiment ba mentalité na biso. So moto lobi elo côté ko linga te ça la émission moko bolo. Émission wana na sina kanga déjà batu wana bilongi wana komeka kutu oya ki osana nga émission moko bo vraiment bazaka ba chroniqueur kaka ezaka ba chroniqueur kaka na yamboka na biso nde ezala osali émission tsepe na titre moko boyo Ritinzela alobi kutelo moko te $30,000 Ritinzela sali bo non totika vraiment makambo wana soki moto alobi eloko te kolinga te oya kosala base na yo na kombo ya motu non eza bien te donc yo sengi no faire $30,000 non nga ezaka ke nabengaki papa na bino papa na moi lokwa na sala eloko carrière solo soki okosoutenir nga papa pe areponda nga non eza ndako na yo place okei so omoni ke esimbi te okozonga eza ndako na yo faire alobe bongo oui wana papa na nga naza na bamessage na telefone tosololaka tant pe eloko ebimaki afélicité nga nga naza soldate na ye Ritinzele Madine Ferregola vraiment naza créé par Ferregola donc mutu moko ta kolinga kota asala neti babiloko moko boye biso tosalaka soko olongo ifo bebisa réputation vraiment nga na nzele nano mwasi fo natambola no na badoiture vraiment avec l'opportunité belle faire appeler ça que la carte groupe mwasi moko vraiment mwasi moko dirigé donc tellement baloba maman ça remonter ma munene donc le padre tant appelle ça que déjà makambo wana yango mon ka jaboko bimaka na porte ya resota mieux faut bima pena na porte de sortir ah oui nga na ko bima na fenêtre te na bima pena na porte na soli na papa ebisinga no ba bonne chance mais soki eloko moko boezo manquer benga nga na ko aider wana za père nanga 7 ans na mouvement na yaki wana vraiment na yebi kutata ba makambo kutu ndenge bakendaka na ba guitare ko batianga pena na ligne boy siko esengoni nango ezalaki nalikaka na TV na banda koloba non c'est vraiment tous les musiciens bautaka na ba mouvement par exemple na nga esala bien donc papa aza papa tozoka ba papa teka oyo aboti yo vraiment pas aboti yo na yemba yango yache tatambwisanga bamboke ebele side nord est ouest tozo balukaka po eza babalula zoto ezoluka mbongo balula yacheta tambusanga bamboge belé natambola partout pourquoi préférer kako bimatan au longa orchestre ton quand ma solo ya album na bino komi pembe
non moni nzambe nanga sala mokili na eloko eza tana ezalaki pena ngonga na ngai ebetaki ngonga betaki atango d'affaire aza na studio ritinjele wana pendo tie trou moko boy parce que si qu'on le dit dans langage que moi yo ça pas moko kanga ki pena animation parce que même bakunzardo bazongi na bango yo de choses aki de wana pena maman c'est animation pena na 4 jet set mais ritinjele au surprendre maman fait rigoler faut passer tata mwandam ouais ça là qui passe et ça là il passe mais to sala ni za makambo eza destin tu nyonso na mokili na destin na ye ngonga ebetaki nga nzambe alakisa nga vision na yo non bokabwana na musique mais na molimo nzambe alakisa déjà nzambe alakisa nga déjà atambola déjà na bamakambo ya bonzambe obangisa nga nzele obangisa nga oyo moyebi animation mikolo pena ekomi mwa kilo par rapport po mikolo tomoni trop ba mission na biso ba s'attacher trop na ba rumba parce que yo dans le monde dans lisusu ya carrière solo parce que wana oza permet la Jésus des nuances sur la minute carrière solo ba fan na yo bango tout peuple public etalela yo miss le bango za daliko na yo po ebida ke teresa ko inda ritinzele te nga na obanga te obi déjà loko na ngai uti obima Jérusalem mboka sika raison déjà ça na bon et puis au kamisara mboka sika o eza ba inspiration mo utaki pa mutu apesi makambo oyo geriti nzele lelo congolais peut comprendre pe que batala eza kaka vraiment Jani Mungu mama sociale la canadienne motema ya ingénieur Patrice Jani Mungu mama sociale babi mwasi ya moto ya batu ya ingénieur Patrice ye moto pena bakite loko pena fo Jérusalem pour 2020 to utina ba makambo ebele ba choc ba déception makambo ya ndenge na ndenge 2021 eza lokola mboka moko ya sika donc feza la pena Jérusalem mboka ya sika yango wana vraiment donc l'inspiration wana donc babiloko ezalaki tellement mutu pe tondaki na ba cri ba makambo ebele déjà que 2021 ko longa yo bando bomba blono yo salon na carrière jamais non nazala jamais na pensée moko boye na tika mouvement nazala jamais na idée wana talaka to sola na batu nyonso solana et ça la passe donc et ça la passe mais ça maka nzambe nzambe mo bindeni na kumbela batu donc mikolo na yebisa batu kaka bo s'abonner vraiment donc na ritinzele officiel beaucoup ta générique na bino beaucoup ta opis na bino eza wana ya raison donc c'est ça non raison nous ba vendre na mobile ne privé client ye akoteka te mikolo yo bandumba bazo sepela na ebisi yo bazele basepeli base retrouver po to daika oh boy obanda na mwana malamu bako biloko ba mamelo vraiment baka na biso bala boni ba bien ba semeki na reverser bango pe bibali botonda kate vraiment soki oh batonda kate obi biso pe basi balo batonda kate bibali batonda kate ato pesi efumbwa mwamba nguba akotonda te voilà ritinzele ngenga na okike comme si kolongwano pembeni ya ferigola ezaki tellement mutu monde mutabendaki yo babendaki batieli yo paquet basomeli mutu libenda sika na oui si qu'on le dise bali pele batieli yo paquet libende pena ba ritinzele monte koto kuna bon ma carrière na yo banini ngonga ngo fola mukatanda makambo ezali e balobi nga pena na makambo na nga na lingi balobi te po nde naza boye nga na umeli pembeni na le padre 7 ans batelanga bambongo na orchestre ebele nazwa ta wana te pona bana mona nyonso to luka na ndo pafuka déjà ta avion ko na vudu ozaki na nyonso to luka na musique na zaki na oda pa le padre nyonso ba ikota kiti nyonso to luka na musique na zaki na oda pa le padre siko sona ke na orchestre mususu na banda lisusu na bandela lisusu ozo sous répertoire miziki eza bilanga te omoni bilanga ezaka na yebike hectare o na okata na osuka awa mais miziki emona na te miziki ya pasi donc nazalaki vraiment na ta wana te ezaka ke ngonga na nga ebeti mutu atielinga paquet te mutu asali soki mpe ndenge nini te epuis bokoyokanga mpe na orchestre ya mutu te naza congolais oyo eza mboka na biso na betelo on nga liboso moni tous les congolais même ba diaspora ya libanda partout congolais azali ayambi eloko na nga na maboko ya kofungwa faire rigola pas benga kio président benga nga féliciter nga ya biki soldat na yeti na bima ki wana batutu ba banda otala ba moni penaki ya petite sœur à défendre na bundi penda eta ke soldat mona wenge vraiment état d'esprit
Likama wenge neza bobabino. On a bondi bien donc ba congolais nyonso, ba congolais partout bozali. Merci na bino ndenge boyambi opiste na bino raison vraiment makambulelo donc na oyibsaka ba na SIDAF. Si le 15 dans a na Sidwana, na mo ba playback wana donc manager Chiben les Valois. Solo là pour les 15 déjà on a côté on a Thérèse à la bien déjà. Bana SIDAF. Venanga Didier Chombo, boss Didier Chombo. Voilà. Mokili Mbongo, venanga Mokili Mbongo, patron. Youssouf Pourada. Venanga Chamala. Voilà. Chamala. Charles Titenda Mufinuka Jobu. Voilà. Sida Fana Kitana Bana Mombele tout base tout ya Mombele ba maître KD, ba maître Paka et Foulia. Binonio Sobozala wana donc Ritinzel Azota. Voilà. Voilà Ritinzel est-ce que au bête la soka ba générique ou bien au mon Ritinzel na po mususu na idéologie à Rumba. Non, ezaka ba générique té bon yo kapé na oyemba ezan eloko mo po eza 3 titres na misi moko par rapport à promotion bozele eloko mo mi balé tikali wana boyo ka chamoko eza wana ezaka ba afome ya mbonda mais na oyemba oyomoko na micro na moi chana moko tikali obeton featuring toka yomoko obimisana bon non que non SIDAF so na comme na SIDAF na oyeba mwana mais featuring moko pe na SIDAF africain ozala voilà Risinjela yo artiste lelo tomoni munungu ezobima na matanga ya vena mso Joski Kiambukuta babi l'artiste n'émerge jamais yo na carrière yo oye tangu bave wana peta msumwa ndule kati mais na bandi ke oyebi musique oyebi lito ya musique lelo ovie banda kufaki artiste musicien moko te ya mboka leso ba soutenir moi loba moko pour na famille vie Joski pe na famille na bilo musical mobimba ya mboka na biso. Ah mais au ça la passe sur les abongo. Les abongo vraiment et au ça la passe yango ozomona ke ba biso génération ezoya oyo ba mécène ya mboka na biso ba megana pe ko tsabiso na ba maboko. Est-ce que tozala toujours la ba mécène bazali chéri na e asundola abeda chou alokota ba beda chou bazali abeda chou patron Bogos ba wuli musheni bazawana code le code meilleur code ba mécène o bazana mboka na biso bo meka pe non ko soutenir nos jeunesse peut-être pe biso pe to koya ko sunga pe ba o esunga makite ba o esunga makite neti ngana mutema o ngana zana ngo tange mama ba magamba boye so nana ba niveau mo boye ngana ko charge wana na ko charge wana mo ni pena ki organisation salami matanga pe kundami lelo ba beza sustegele la ma ezana ka ba biloko moko boye to ko sangana wana et salami pe papa vient na biso Joski akena ndenge mo ya honneur voilà voilà Ritinjela na banzo mona ki concert ya faire na Côte d'Ivoire et c'est passé ndenge ni ouais concert le cas bien concert le cas na animation ritazanga ki bon eza makambo nzambe malgré bat babenga nga ritima nani absence na yo RVC boye na boye bande ko nanga bazalaki wana basaleka musala na bango eza par rapport au monde ezaka bozana mutu na kati ndako mutu wana so akei bo mona pena tout monde ndako koma munene donc ezaki nango mo eloko mo boye pe kaka ke le kai nango peu vite fait malgré tout et mona na poto message déjà to obwa blaze na ngambo na ngambo vraiment donc to message nango déjà so mutu mo boye so le msusu a message non eloko wana te question réponse d'animation o ba no mona mo ba tout mo e bando kota mais c'est bon mais lelo o so ki Ritinzel mususu abimi et que na pona yo au monde on ndenge oui eza bien pour les écoles nanga vraiment pour ebi que animatrice mo na za moko na monde ngai moko le padre benganga pyramide vraiment na za ngamoko na monde mais pyramide on tiki les padres abenganga pyramide na za ngamoko na monde ngamoko dona tamboli petro na mona na ngari Ritinzel na ba pays na bango te donc na mona o eza lo wa richesse ya mboka na biso ba congolais pe fu bazala fier na Ritinzel na bango po oya boya zala raté so to mona lelo na derrière toi qui est derrière Ritinzel il faut te découvrir le qui est derrière Ritinzel abinisi lo on est dans silence nyos na vibration non ni kobanga donc Ritinzel abanga telo morote donc atie pe na o tia libaya minute na
animation il pas tia libaya na animation te na minute so pena na ndenga mabete na minute so pena na ndenga mabete na ndenga animation eloko na ngape tepe mbuto franchement ba arindonga la suite live à garçon Paris ba lobiango vraiment ba biezo ningi sa moka vraiment ya eza pena eloko moko boye ye pena na mupepe nango po na pesi ba kriyo ya bakilelo ndumba vaina mobile ne privé client ye akoteka o po eza ba réalité to mona na mokili si basi bo mona mibali bo kotela ngate basi bo tala mibali bo kotela ngate mibali batonda kate ato pesi efumbwa mwamba nguba akotonda te le premier le 15 libala bosembo tokoti le 20 abandi matata alingi azwa salaire raison oh là là tu le sonnes le bana nguba to so na bona référence bona da idéologie ne tombera jamais on a peneza sous place na utela donc on est à crime tala sara bona on a besoin de poangola lela ritinzele na pesi bana Luanda mbote bana Luanda kalaming te barbecue mo ya munene et sala na Luanda on a barbecue so na uti sidaf na ritinzele yo peneza mutalongolo na jet set to yeba mutu alongoli ritinzele na jet set et pas le padre a de encore ya munene le padre de encore tant on a sima le padre mutu to no mona yo mais les baloué peut même faire rigola comment on s'en sortirait peut ça ma chance parce que yo ça non nzele ngana nzele tout le monde va tambola pacha tout le monde va chikito bozaita matel me belé mais ritinzele aye penana assurance na emoro oui ezaka selon parcours ya mutu nde atambolaka ngana bien éduqué ngai pena banda nazala pas le padre nakenda na maramu na ndenga mabete tellement nazalaki toujours boye omoni nzambe pa lingaka bongo maramu tout ekende pe ka boye moni donc bana Luanda barbecue mo eza wana maramu tout bo contacter Spatra journaliste wana ya biso ya Luanda bo contacter ye Spatra wana za wana pona maramu tout ya barbecue so na uti sid na ozala wana ngamoko na Luanda wana bana Luanda masana nga nams na mango sensibiliser baya ya fatu bo avida voilà thank you mama ni mama thank you Ritenzele thank you I love you so much thank you Fatou Boa Vida, thank you. Gigi Kamenga, thank you. I love you so much. Thank you. Abia Somo, you go down thank you. Voilà, vous allez donc fan na tout la musique congolaise nous va retenir que Ritenzele alongwe n'est pas faire ni polémique et à ligne de journalistes ou bien makelele n'importe quoi là-bas les ont dit Ritenzele a bimi na porte. Donc vous êtes là. Elle était mieux placée pour éclaircir la fan na nyonso. Alors bien que abimi na porte. Donc aligné na été banungu en sa carrière solo na ye parce que tant na c'est nini et coquille. Donc faire rigola orchestre les a fait rigola. Donc tout ba Blaise Polo, ba Tracy Ezo ba nani ba Rokende. Faire rigola retire la rara ye mo na bana na ye. Faire rigola na bana na ye na ba fanatique na ye. Na ba fanatique na ye. Donc tous ala rara bien, tous ala raté que sur le mouvement, faut le baba n'importe quoi. Ngai pena muto a kozelanga na makambo ndenge wana. Voilà. Donc bo katanga pena libo. Voilà. Katanga libo na wana te le padre za papa na ngai na ye pas le padre na zana omwana donc na koli na maboko na ye na koli na maboko le padre wana papa na ngai donc mutu moko te ba journaliste ne bo sala be mission na bino ko yela nga ba polémique te pona ko tomboka alingi ba jeune le padre te na soldat na ye oya ko meka na le padre nga na ko telema to c'est la pe featuring à la longue oui wana papa na nga so na yebise ke papa eza ndenge nini faut eloko moko esalema. Voilà, c'était Ritenzele, hein? Je ne sais pas, tout ça va contacter parce que na minute yo ebikara. Producteur azana hein? Producteur azali, Ritenzele. Tala, ba viens même des fois on va la bala ba producteur te mais Ritenzele malama na producteur. Faut pas tout na rapé, moi na mboka na biso. Toi na problème. Viens des fois la producteur te mais Ritenzele maman la producteur. Viens des fois on a passé mbote on a bien nga ya kati wana viens nga to sola bien vraiment nga pe ba vidéo kala mingi te na poster ngo si so moni ndeti biso pa ba mongo to benga ba ba des fois ba bokulaka vraiment bokulaka ndeti vie def a sali yo vidéo a féliciter yo c'est que déjà chemin na yo et ça na ba flair ya bien vraiment ba vient na biso wana vraiment merci vie def na mona vidéo na yo
Fondation Gianni Mungu. Maître Roya Olobako, voilà. Fondation Oezo produit Ritinzel. Vraiment. Ritinzel est force, vraiment. Papa, au moment où le ballon tourne, Calabiso, na aidé yo. Merci, Mata Simba. Bonjour, bonsoir, nous sommes suivis sur exemple la TV, je ne sais pas. Merci. Comment on peut mener Ritinzel avec qui nous produire. Oui. Je représente la fondation Diem, Gianni Mungu, mais la fondation a également une branche production. Vraiment. Aza produit Nabisu Ali Bosso. Pour te bimisi na marché, na branche, il y a maison à production. Si, si. Donc Diem Prod, Diem Prod, entendez, Gianni Mungu production. Vraiment. Donc tous un projet, il y a Mingi pour Belena, maman Ritinzele. Vraiment. Si je comprends bien, la porte est grandement ouverte. Il y a aussi tout ça, ta porte, bien binokabo pour nakaka obomoni ba quand même na talent. Parce que c'est un business. Hein? En tout cas, Mikolo, tozo ko lisana le bébé oyo. Vraiment. Moni maman sera boti et c'est un mois temps. Aboti et les qui 6 mois temps, oui oui. Donc après à robot talissus. La minute bébé nabisu ali bosso. C'est rude toujours ko lisana. Azo senga mabele belé, azo senga ba miliki, toujours zona nous soin ya bébé nabisu. Voilà, merci beaucoup d'être passé, c'est un grand plaisir pour moi. Merci donc beaucoup. Je ne sais pas si on va contacter Rit, il faut pas les cas par Bino. On peut sa numéro tout de même. Vraiment. Ceux qui va l'équipe par Ruth, biso de sa bureau en fait. Derrière Ruth, à Zaye mon côté. Il y a tout un bureau, il y a toute une organisation où ils ont soutenu. Donc bah contrat, bah bilo kwa management, c'est na bureau. Il y a des artistes Jérusalem Kaganengezali. Mais toutefois, ceux qui va contacter pour le bureau, c'est au 082 40 83 774. 082 40 83 774. Voilà. On les a contacté, il y a bureau, il y a star. Voilà, merci beaucoup. Voilà, Rita Tomo Chité, dédicace la Baïbalandi, vite fait, yo ebikara. Tout ce que la baninga peut me sur place. Ouais, non, mais t'as c'était mingi, la Sidaf, on a vraiment non. Chardi Mangala, des profs d'ici, ma copie privée. Ritinzala Oya wana. Non, Oya wana. Chardi Mangala, fui à beau Mangala ba basket ba Nike. Ritinzala Oya. Chardi Mangala. Le boss c'est Didier Chombo, patron. Charles Titenda Mufinu kwa Jobu, na mona gi fondation pa fifisi wa kitoko. Aza laissé l'artiste wa kota na ndaku ya patron na Charles Titenda. Voilà. Katia lekisi na lini boy a solo li na kabwana kien. Ba oui. Charles Titenda patron na ebiso ya mukete. Vraiment. Ya mukete na zana wana na Sidaf donc bana nyonso ya Sidaf ba maître Paka Efulia, famille Efulia Mobimba, Bozelanga na Oya wana na pesi mbote na ve na ngai Alain Kembela, papa na Ninel Kalamingite, générique Zoya, o ezana featuring moto lisusu ezo pela Kalamingite awa. Donc il attaque ça requis les Zoya Kalamingite. Voilà. Ve na ngai Alain Kembela ozawana. Rodrigue Mokili, papa na Claudia, na Petit Prince Mokili. Voilà. Na bureau na sope to moni obwaki bango te, to na bon tela moroti. Gloire et Agoussi, bureau mobile, Porsche Benzula, Tempo. Benzula. Moulumba. Moulumba, 9 à match. Moulumba. Moulumba. Voilà, merci beaucoup Ritinzele. Nous sommes balingi Ritinzele, donc to continuer vraiment à télécharger, s'abonner na Ritinzele officiel. On a Gigi qui amenga motema Christopher Aouga. Gigi qui amenga, thank you, I love you so much. Gigi Kiamenga ya bino yango na bana Luanda masala nga nams na mango on assiste beaucoup là comme mon vieux je sais boye pharaon c'est ko beta betanga yo asibo mona. Voilà, merci Ritinzele. Quant à moi dans le bas, bon courage, félicitations, surtout biso photo soutenir pour à moi aussi. Donc photo toi nous sommes là, HM donc on soutenir yo parce que oza oyo ça la peine fierté à la bonne musique congolaise et surtout oza peine féminine le quoi ngai. Donc on est là pour te soutenir, donc bon courage, félicitations. Je suis de cœur avec toi. Voilà, merci beaucoup là, c'était Ritinzele qui était avec nous. Donc je dis un grand merci Nabafan Nyonso Oyo ba Kolanda émission exclusivité news. Merci beaucoup infiniment vraiment Nabino tout. Là je passe à celui qu'on appelle
Charles Kiwele, hein, Charles Kiwele, Gucci Men, Bafoula Rayou Mate, hein, mon pote Charles Kiwele, Gucci Men, Bafoula Rayou Mate, sur Fouli You Mozamaseke. Donc, merci beaucoup infiniment à celui qu'on a. Merci merci à Alain BCBG qui était avec nous, merci à bien, merci Bandina, merci à Mouna artiste, merci tout. Il y a France, Londres, Belgique, merci à celui qu'on appelle Nana Kiaboussi Koula Cléopâtre. Merci beaucoup mon ami personnel, je suis de cœur avec toi, la princesse Diane Biangine Doudou Dédé. Merci à toi Diane Biangine Doudou Dédé, merci à toi ma copine chérie de cœur, je te fais de gros bisous. Merci à Reine Mekanda, la diva de la presse congolaise. Merci beaucoup Babi garçon playboy, la minute Babi Mouta contrôler planète. Michel Toutonda, Michel Toutonda, merci à toi Babi Mouta contrôler planète. Merci à toi Michel Toutonda. Même moral Babi Istanbul Koyate, Michel Toutonda, merci à toi. Merci merci à celui qui était derrière la caméra. Merci beaucoup à ma famille maman c'est de la presse congolaise. Merci Nabino Nyonso Sarah Zarabona depuis Angola. Donc d'ici là portez-vous bien. Bonne suite des programmes sur Exemple TV. Merci à toi mon boss Barési Bazabel homme mignon garçon. Merci vraiment la Bayonio Soba soutenir HM Babi Nicolo Tolo Belate. Tolo Belate. Donc merci à toi mon cœur mon chéri, le code masqué 0044. Merci à toi mon cœur, je te fais de gros bisous. D'ici là portez-vous bien et bonne suite de programme sur Exemple TV. Bye bye. Ashanja bomo inanga lolenge ya kozala nga sae abongola bomo inanga oh yeso yo Atamasomo na ngai komi lokola ngola Zambe na bombo ye Yondo limisaka nga Pe yo petolaka ngai Tina nini natika nzela na yo Nakolanda se yo Kinosuka ya bomoi nanga Sunga bomoi nanga yawe Tambusanga na nzela ya semo
Kolo Yo na papa bozali moko salete yo na ngai tokoma moko nazala mokanda yokoma makomi na luyembo nanga bato basuwa bomo nga biloko yo nde mungwa yopesanga saveur yo osiyanga rivière papa inondenga aikoni yo moto papa pelisanga ozamai neve na pusa papa sulajenga mwana mpate aleluya nzambe na pomo pembo nanga c'est toi Seigneur. Ngai na ye kotombola kiti ya mokonzi ye, ngai na ye kotombola trone na lola ye, rabi ye lipasa na nkembo ye, ata makasi esili ye papa yo nde opesaka nga makasi ngai nasala na kati nelanga na yo we yo ndo opesaka nga bilei ya molimo mokolo ya mosunyeza ya pamba ya molimo yango babengi liloba na yo shila bomikitisa lelo yo nzamba tombola bino yawe na bala ya maye lipata na nkembo rabie nzeta mobeseka ukaka te
chaque jour de ma vie. Aujourd'hui, je me suis décidé de te suivre, te donner toute ma vie. Donner toute ma vie, te donner toute ma vie, toute ma vie. Oh oui, toute ma vie, toute ma vie. Je te donne toute ma vie. Jésus comme ami. Si je vis dans ce corps, ce n'est plus moi qui vis, car Jésus en moi, c'est l'espérance de la gloire. Je peux vivre sans toi, loin de toi je suis perdu. Je veux être ta demeure, oh oui, pour toujours. Entendre ta voix à chaque instant, oh oui. Je m'offre à toi, je t'appartiens, oh roi éternel. Oh 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 oh. Longtemps j'ai erré loin de toi, sans la foi ni espérance. Ma vie n'avait plus sa raison d'être vécue dans ces mondes. Mais avant qu'il ne soit trop tard, je réalisais par ta grâce que mon âme avait besoin de te sauver de désarroi éternel. C'est de toi, par toi, pour toi que je vis maintenant. Oh, 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 oh. Hey, c'est de toi, par toi, pour toi que je vis maintenant. Je vis maintenant. Hey. Je ne vis que pour toi. 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 Je ne vis, je ne vis que pour toi. Je ne marche que pour toi. Je n'ai pas que pour toi. Tout de moi dépend de toi. Je ne vis que pour toi. Pour toi, pour toi. Tu ne viens pas seulement me visiter, mais tu viens pour demeurer en moi. Tu ne peux rien faire en moi, oh, à moins que je ne sois récréé. Tu ne viens pas seulement me visiter, oh, mais tu viens pour demeurer en moi. Tu ne peux rien faire en moi, oh, à moins que je ne naisse de nouveau. Oh. Jésus est là pour vous apporter une eau vive qui deviendra une source de vie. Cette nouvelle qualité de vie imprégnée de l'amour de Dieu est pour toujours. C'est pourquoi je vous invite à donner votre vie à Jésus. En ces temps troublants, Jésus est la seule solution qu'il vous faut. Accepte Jésus dans ta vie et tu auras l'assurance pour le lendemain. Prie avec moi maintenant. Comme une offrande de bonne odeur, je te donne ma vie. Que ma vie soit pour toi. Je réalise
TV Kitoko, rien à dire. Abonnez-vous massivement sur Exemple TV. Batou Bolinga Nada, encore comme il y a 100 périques, il faut vous s'abonner. Vous s'abonner à Exemple TV. C'est Exemple TV. Vous s'abonner à la chaîne YouTube. Exemple TV Kitoko, rien à dire. Il y a un exemple à suivre, cette fois-ci Exemple TV. Si on voit un exemplaire en autres, il y a s'abonner. Exemple Télévision, c'est vraiment un exemple à suivre. Il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de conneries, il n'y a pas de... C'est vraiment... Il y a dans la lignée, il y a dans la nzela. Exemple TV Kitoko, rien à dire.